nasepelaka te na batu oyo bafingaka bandeko na biso ya loposo ya ndundu na loposo ya bamétis. Bien sûr nasepelaka na batu nyonso te oyo bafingaka moto pona loposo na ye. Mais oyo afingaka principalement métis na ndundu, en tout cas wana banda bumwana na ina yango. Donc banda école primaire, non, banda école maternelle na sepelaka na yango ata mokete. Ndenge nazala boye na yebi yango bien. Yango soki natali likambo ya Robin Mondibu aza na biloko ebele oyo bokoki koloba na ye na rando. Mais métis soki bozoloba nango boza kofinga vraiment population ebele. Boza kotouche point moko yebele ya batu ebele. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko nga rando na sepelaka nango na ndenge nyonso. Oyo kobimisa obimisi, oyo koloba olobi. Même makambo nga na sepelaka nango te neti oyo nalingi koloba okokino koloba na kotala kaka po eza rando na sepelaka na yango. Mais foko yeba ngai de nature banda nazala moke, banda na yeba baras ya mokili. Alors ndundu na lingaka mutu atouche ndundu te. Banda nazala mwana muke na tikala kobanga ndundu te. Bien sûr bandundu o na yeba mingi bazala kaka bamikolo na ngai. Kaka ya age nanga na yeba oyo ya mwana ya Fabrizam, oyo na quartier 7 bazalaki na boulangerie na Njili. A part wana ndundu ya age nanga, en tout cas nazala penza na ba contact boyete. Sauf na ngola lisusu na yebaki moko na lekie na mwa mukolo, mais azape ya age nanga. A part wana rien. Mais ba métis majorité nazala na bango banda bomwana tina koma boye. Bazala kaka ba camarade nanga. Donc ba pire. Tangu na koloba bazala ba camarade nanga, donc ba camarade penza ya bien. Ezala ya ba pauvre, ezala ya classe moyenne, ezala ya ba riche. Donc kaka na Njili. Bien sûr na Njili toza na ba tris na ba métis, toza pe na ba race nyonso. Pe toza na bato mbongo na ba pauvre na bato normal. Alors bango nyonso pe ezala ya mibali na ya basi bazala kaka ki toko. Donc ya mibali ba bogar, ya basi bazala ba belle fille, ya ba mama bazala pe kaka kitoko, ya ba papa koloba te. Alors batu wana na kola na bango, na zala na bango na esengo nyonso na mokili. Yango lelo yope ndenge na sala plus de 30 ans na poto na développa susu valeur ya koyeba batu nanga oyo na fréquenta, batu nanga na continuaka ko fréquenter na batu nanga oyo ya basi na bima na bango. Yaba métis. Alors, bien sûr, nazwa chance na note yakobima na mwasi ya ndundu. J'espère ekoki kozala ou bien mondele mususu tang mususu na bima na ye akokaki kozala ndundu menga na kanisa ki blonde. C'est possible ekoki kosalama, mais na bato mwindu en tout cas esalamate. Yango makambo ya Robin Mondibu na moni eza kokende musika pona loposo oyo ya ye. Loposo oyo ya ye, en tout cas, tangu boko touche yango lokola eza rando. Ngai na kotala kaka pona lingaka rando, mais ezali ko touche
communauté mobimba. Ezali kotouche bato ebele na mitema. Ezali kotouche bandeko na biso ndenge bandeko na biso ya ndundu bamonaka pasi kaka po botama ndundu. Etaleli ya pamba ndenge batalaka bango. Surtout tango nazala mwana moke na yebite soki tilelo ezali bongo pa na bino. Ndundu aleki bakotinda bwaka soi na tolo. Tango nazalaki moke liboso na komaki kobwaka. Me tango na moni ndundu azopianga mbote. Tozo kosolola ayebinga na kombo nazalaki nesengo. En tout cas pona bwaka soi loba naza batalinga misu mabe. Soko talinga misu mabe te en tout cas nazalaki kokipete na bota mwana ndundu. Alors ba camarade nanga ya ba métis wana tozala na bango banda bo mwana banda ba camion ya fil de fer nazala na ba camarade ya ba métis ya ndenge na ndenge. Alors ba yebinga ngape na yebi balukaka nga ngape na lukaka bango tina poto tozalaki kokutana na ba misusu tokutana nanu te pe misusu tomonana metangu abenginga ngasi na leki na kei. Alors nazala na ba camarade ya métis ya ba pays mususu tisikoyo nazalaka pe na ba camarade ya ba métis pe na bima pe na ba métis ya basi ebele. Alors yango soki na tali nanu ba race na biso mibale wana bazali boso na problème makasi ke ba race ebele. Soko tali ndundu pasi amonaka banda abotami tiako koma mukolo. En tout cas yo biso ndenge toza na loposo moyindo oyo tomonaka na poto eleki muke. Oyo pe mundele amonaka na Afrique eleki muke. Me oyo ndundu amonaka na propre mboka na ye ezali likambo moko imaginable. Kokanisa kaka na kanisaka esalaka nga vraiment mawa ya ndenge ya kosakana te. Alors bandeko na biso ya ba métis, ba camarade na biso ya ba métis, ba famille na biso ya ba métis na bana na biso ya ba métis. Premièrement ezali déjà soka botami na poto ba mindele ebele ba wanga na kabango ba lobi baza ya bango te baza kaka batu mwindu. A part ba parents na bango ba parents moko te awanga naka mwana na ye. Bien sûr bazali mwa moko me parents nyonso akipaka kaka mwana na ye ata aza métis. Tomona même Beken andima mwana na ye métis. Tomona même Prince ya Monaco andima mwana na ye métis. Bien sûr atia bango à part ndenge noblesse oblige. Mais akipaka bango. Alors bana na biso ya métis bandeko na biso bazali oyo ya biso baza makila na biso baza famille na biso. Alors bazali minorité. Lokola baza minorité donc photo lengela bango na ndenge moko ya bien. Yango wana Robin Mondibu ndenge azawana soki rando ezali en tout cas oya koloba ndenga lingi loba na yo. Mais ekozala malamu foko kimaka makambu etali loposo. Pambate ezali vraiment ko déranger communauté mobimba. Ezali ko déranger kaka ba métisité mais eza ko déranger batu oyo azala loposo moindo netinga po kaka pete o mutuboye aza na mwana ya métis to aza na cousin ya métis. Mais non ezali kaka parce que ezali dérangement na batu ebele. Yango vraiment ezali kosala pasi ndenge eza kokende bongo. Yango liboso pe na lobelaki makambu ya inosbi pambate bazalaki pe kolanda makambu o aza mutamboka boy pambate eyebani te soki eyebani pe na yebite koko na etanga mosusu bazala bato mboka wana me ye aza mutamboka wana te soki pe bakoko ne baza bato mboka wana te eza problème te me aza musicien na biso. Yango foko keba na likambu etali poso. Likambu etali le poso e koki kosala vraiment mabe na batu ebele. Yango wana
oyonde en tout cas et dérangeaka ngai banda bomwana yango etindi na lobele yango parce que tango mosusu bato ebele pe bakanisaka lokola nga oyonde bamonaka yango eza nango pamba en tout cas foko yeba eza likambo moko pamba te eza penza likambo ya monene pe ya mabe makasi na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.